La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Grâce. Mbongo na ngai ya pasi, mobali na ngai kufa na corona, na oloba na mami selingo bima. Le 8 avril 2022, na na chaîne YouTube, Mireille Senga na lobela mingi makambo ya Karine, na ya bajaeli bino nyonso. Mbongo na ngai ya pasi, atezaki 50 €. Live alekaki lobi azoloba na mawa, na zwi 50 € na ngai natika na bana na ngai ba minere. Salut la famille, bonjour bandeko nanga mbote bandeko bolandaka Xile Botelwa TV, bonjour, bonsoir, wana toyebi yango et dépendaka vraiment na ero kolanda biso. Alors topesi bino mbote partout au bozali, affaire grâce mbizi eye mabe bandeko nanga, affaire grâce mbizi eye mabe karande bino moko bouti kolanda, moi estre wana ya muke na teli bino. Donc likambo ya grâce mbizi eye grave na réseaux sociaux balobi mama akufite. Alors bandeko nanga na ozala vraiment mieux placé à ko expliquer te mikolo to travailler na bino car bino moko boyo kaka vérité na place boya ka kufinga rabiso. Oh bino boye la rabiso lukuta. Oh bino boya ka koloba loba. Yango toza na posa mingi bino moko boyo kaka vérité. Alors bandeko na tika bino to landana histoire oyo ya grâce mbizi. Toyoka kibiso moko grâce mbizi ya ki na internet alobi ke mama na ye azaya kokufa aleli même na réseaux sociaux. Na ibite bosala ngondeni. Bosala ngondeni kokufela être cher loko la mama otie caméra ozo lela et puis otie rouge à lèvres pour grâce tango dans lelo ozu peta otia filtre. Otie filtre, otie rouge à lèvres, ozo lela na caméra, olela ke mama akufi, mama salibi or, mama ya grâce akufite. Tueli bino ba vérité, non tika bino moko bolanda li solo yango, ndenge bakuluba. Donc mama ya grâce akufi na ete, yango bomondi grâce azaka ka nazo voyager lelo, nazo voyager lobi, nazo voyager lelo, ti lelo nanu a voyager te. Mbongo o grâce à Congol na maboko ya batu na kanyot o asalaki azana $20,000 wana ndenge Karine Mokonza lubaki. Toyebi biso nyonso ke muto asungi grâce po asala baba kanyot na wana ya mama mbongo eza Karine Mokonzi. Alors notela bino boyo ka ba vérité ndenge mama ya grâce mbizi akufite epesi pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa pona bandeko na biso ba Congolais. Yaya obo mama bosaka na pasi ya kufele mama na wakufi ozuita ya opelisa live ozuita ya olela na live ozuita ya otia filtre ozuita ya kotia na rouge à lèvres avo olela avo ofungola caméra. Yaya bosakana na ba parents, bosakana na ba parents. Biso misuto kufela ba papa biso ba nga papa nga ucho kufa une année passée déjà. Maintenant na passe wana motema passe ya sala nga kana motema. So na zui ata 10 francs na raisonna papa nanga. So na simbi ata 10 francs na lobanzambe nanga papa nanga so zaki na kabole na pesa mama autant na pesa papa autant. Ça fait mal ko kufela parents. Siko yo papa no akufite, mama no akuna bakata papa yo mama no akufite. Mais likolo lukambongo posomba eloko za nango besoin oye na réseaux sociaux oye kulubake mama kufia ya
bosakana na ba parents? Est-ce que moi no yo boti ce qui lelo moi na wana sali yo boy yo ko sepela nango? Est-ce que vous allez d'accord nango? So lelo moi na lobi mama toko sakaka yo kufi na réseaux sociaux, est-ce que yo ko allez d'accord nango? Yo esi ko zali ozala d'accord nango? Eza pas si pe mawa. Bando nanga na otika bino sans plus tarder, to landa nanu affaire oyo ndenge ezokende na boke binyonso. Alors bandeko bolandaka biso na pesi bino mbote sika bozali, Madeleine Keita nzamba pambola yo, Princesse Allegria nzamba pambolo mama Yves. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Koto pe na moni linda bukulu ya balinda. Merci na ba soutien na bino batu nyonso bo soutenaka Ursule Botelo TV kende liboso. En tout cas nzamba pambola bino. Merci beaucoup na ba soutien na bino. Ndeko koti na chaîne na biso so ezambala no ya liboso. En tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger et aux alamala momingi. Tango zo s'abonner ndeko nanga kobosa na te, activez cloche de notification pour que prochainement ceux qui toye lisus na analyse na biso ekomela yo esika nyonso oko ozala. Yango tolobaka toujours, il faut activer la cloche des notifications. Alors sans plus tarder, tolanda histoire ndenge zoleka na boke binyonso tolanda. C'est surmonté. Nénéa, ndeko na ngai to solo la vraiment boskize na vraiment na koka boiti to sala ba guerre biso na biso mais na ba parents vraiment na linga te na bana mais oyo même biso ba chrétien to lobaka ba parents baza banzamba si foko to sa ba parents na yo polo binzela na weza na te ngana ocho kufela papa na yini ngesala na biti lelo na kala pasi wana na kokate parce que na o na ozwa na ngai na lia mona papa na ngai mama na ngati lelo ana se bana bakunda papa na ngai alela kaka na mpe bafongola nini te na oloba po tamsu bandeko na biso baoyi ba valeur ya ba parents te biso to bi valeur ya ba parents ya mo omoninga na lili nene ya to solo la sikoyo bandeko s'il vous plaît vous tapoter na vous partager to solo la vraiment tangu Karina bengaki grâce mbisi baso la mama Kofi na ba live na mona ki ba bandolo ba ezana makambo mo Karina lobaki soki pa ozalata mata wa meka pesa biso explication so obenga et ça bien Karina pesa ki explication moko alobi ba solo la ki na grâce na mama Charlotte makambo ba solo la ki ezaka bango misato makambo ezali est-ce que baebaki Karina ebaki grâce mbisa so sala base ou bien ça télé réalité mon ba osala biso et kokoma makambo dalina yeba vraiment place là non président Karina tikalo yeba mamba base ya grâce mbisi voilà avant Karina benga grâce mbisi eza anga benga grâce mbisi on dirait samedi on est qui jour anniversaire à moi nana na mona ba appelle à Karina Boutou na qui tellement fatigué dimanche à Benginga elle singa nini na za poso benga grâce mbisi na fc yo la paraté nga na fc ki yo la paraté esinga te akufeli mama na moni ya matinga atake bishango oyo amataki pa Marie Lortes aleki pa Marie Lor azo lela kaza na mbongo te tout na ngina pese mbongo ngai na boyaki pour dire vrai ça bon ma grâce te mais na boyaki parce que les mecs e ko créer un problème
nese kenga bi Karine nese soko ki ko benga e benga me yambongo ngala za nga d'accord te o te nini ya potalité aleli penza za la famille te za mto ko sungaite ye moko azamona liboso ye moko azamona liboso Karine azaki même pas na numéro à Marie-Laure azaki même pas na numéro à Grâce ebsna mena moni yo tie PayPal na ye na page to nemse nga so mun bablo abongo ezala ngai te parce que page nanga lokwa ezaka efutaka na Facebook nanga naza na moto administrateur aza wana acha blo mususu nese na yeba tama Grâce mbizite na mamba PayPal na yebite insiste na ngai ko pesa Grâce mbizi mbongo nga nene ya na boyaki te pour la prendre Grâce mbisi mais na boyaki parce que na linga qui te créé un problème Karine insista ki bon ezambongo na omoni yo ko pesa okoloba mais ye mukolo mbongo ye avec na conviction abengi Marie-Laure mwaka Marie-Laure ayambaki to nzere mobala Marie-Laure mutayambaki tanga rappeler na ngana ebisi nga bi Karine awo ngoso ana Grâce mbizo pesa mbongo ebika ofingo kaka alene ya esa na ngolo tenga na sala pona nzambatala motema nga na moni pa na okende mawaleli en tout cas nga Karine to katale wana parce que nga lazaki d'accord na ngote ke lazaki oui soko na na ese ke soko ko benga ye o présenter ba condoléances après ça ko na benga ye na koti songa bi na bo imukolo ngotanga oyo fille ya ba mama ba tata eza ke nene ya zalaki nga na boya ki totalement quand insister na bisi OK benga présenter ba condoléances mais nga mbo na za nga d'accord te en fait na ko tchali loba na nga ite na koloba item na koloba ate et puis Karine ayo luka numéro na ye abenga ki on dirait abenga mutu moko azwi numéro ni tant azwi numéro ne sima ke ba pesa numéro Grâce mbizi et tout nga les Karine ko benga na numéro na ote na numéro na ye o asale na raté quoi mais c'est ko benga na numéro na ote po au cas où ayambite to zama ba camarade na ye omoni et ko ya ko ayo sa capture et tout mais il y a un deuxième numéro non o batu ba yebite asa ki pe bongo abengi tant abengi Grâce à ça qui d'accord Grâce mukatindeli Karine PayPal na ye si Grâce à lobi ke o nene am katindeli Karine nga nene yo wapi biso na bino pose elengi bocha ka kombola nga atina tkele ko tindela Karine PayPal la Grâce te Grâce ye moko mutasengi Karine mbongo Grâce ye moko malgré Karine azali na poso opesa mbongo mais Grâce ye moko pourtant yebisi mama kufi Karine ata nelo côté ata diffronté et tout si Karine a tcheli mbongo nga kuna eba ite Karine yo yebisanga ngolo nalalaki na kape pour nalala avant nga ina namde tibuna tikana na ba 30-40 minutes pour nalala batongo nango nda yebisi nga ni na tcheli $500 asepeli mingi et tout apenza nelo côté abanzika koloba anga convaincre nga na kotisa ye oyo kapenza oyo kele mana fc na boyi abika kando loba ki onzi ozaki prophétesse modèle ngo ba finga pa ba M23 et tout nebisi oyeba ke za bongo mais nga na fait Karine yo ko sa l'émission te yo ata ba fingi yo loko opesi pour yo osali bolamu pour na yete mais pour na nzambe nda compter yo ata ba fingi ko sa émission te nande komi boy et comme il est le lobby nga Karine ça Grâce au kende lundi mardi explication ko apesi Karine to Karine FC ngona moi ya voyage mais c'est Karine dans la mina moni sous clarté Karine pour Karine azabongo Karine da soka lingi mutu mikolo ana ato lobby nde ni fo donc ato lobby Karine a pris l'explication on est Grâce à lobby voyant les Karine faux et archi faux maman on attend dernier koko zali la bongo mama akufia solo a continue bisi yo na yebi na yo ndozala ndozabo ndo garder position no oyo ata le auto so na na va sa live nda bisi yo za so déjà lingi likambo en tout cas faut yo ko beta na tina mir so beta tina mir te o reculer te tant ba so na ma Charlotte et ate ke ba so la ma Grâce à senga ki mama pardon par rapport à makambo ndinga fitina mama et puis mama te ki ma Charlotte azaba jaba mama o akangane makamna motema te mama te ki fc ko za mwana nga na limbisi yo to za bata mokili oko bando oko se
kotia yango à cœur te mama akufi mais biso bamama mosusu totikali na bomoi mais kotonga na yo omona louche nga na ngai ti hier na ntongo donc nakomaki kodute mais donc apesi Karine explication ya ndenge arate vol en tout cas nakomaki kodute mais Karine alukaki aconvaincre nga kaka mais nga nakomaki kodute nga nakomaki kodute nakomaki koba Karine naomona suma mbo clair te naomona suma mbo clair te la swali c'est que Karine même c'est mbongo wana okoki kosala makambo na ona pekisaki yo etu na swali saki epenza tokatani batelefone et l'autre alamuki na ntongo na batongo na biso aponga alamuka ntongo namoni ke bazalaki na live na Karine Karine atuni question moko grâce bon poto ke mokuse okende jour nini parce que ye lobi ntango soi-disant ataki vole ese Karine aosomba biyemba moko akende lelo Karine atuni ye oke jour nini o nayebi non te mpo non nasombi biye te naolinga natala ndemba mwana banzo benga ku Karine na ba 4h30 na biso tona lamuki Karine alalaki namoni comment déjà clarté namoni comment déjà clarté namoni comment déjà clarté nesi Karine tanga lamuki nesi Karine azokosa yo à comprendre que pour Karine azala pas monter mama ouais pe yenda za beso déjà lingi mutu donc soki nanu ye mo amoni mabase fo ye mo amona ngo boye abezi tina suka nga lesi Karine akosa otenene nga so mama le bon abi qu'est-ce que prouve que mama le bon na me ko ebise na bi grâce à ça quand même grâce na Congo Brazzaville za chroniqueuse na bango numéro 1 omoni malgré ses bêtises mais Congo Brazza eza munene lokola Congo Kinshasa te o to lobake na avocat to na mboka na biso kuna matangi eza kuna te Brazzaville na 2 jours ko tambola Brazzaville mobimba ok na est na bango ke pe na nord na bango otamboli est Brazzaville mobimba komi yango nini koto matanga ba grâce eza pour lobi pour famille na bango ba petit ba famille na bango bapekisi bafilme babi mutu akofilme te ekota YouTube te nga bi te famille akopekisa YouTube oui mais mutu na téléphone ne en plus nini na bien quand même Brazza na Congo Kinshasa toaka mboka moko po tozala ba comportement moko basongiso bafamille na biso moko bayaka ba matière na biso na réseaux sociaux eza bafamille na biso ti parce que ndenge nini famille ba grâce ata bata vendre ata ba locataire mutu moko azo fuiti ata te ke bato bavandi ata na ntongo matanga ata fuiti ezongina na réseaux sociaux boye Karine na garde position de ya azolela bakosela mama makambo te na binga mpe kotwana no na akabola 50-50 mpo naomona te nde ni mutu akokosela mama na ye mais koto mosusu grâce nani succès nga nde aza boye nakufeli mama na nga mpo nga naoti okufela mama ata mutu ango opesa nga 1 million mama nanga bapunzi ye te yo mpo okufeli mama no nazwi nanga programme amatanga mama no natie na page nanga ya mama nanga natie te eza sens yango moni lobi to na sai live na tunaki makambo tunyona na tuni est-ce que koko famille ya grâce baza na bande côté mama na yaza pe côté papa côté pe mama mutu mo koko lekate a des matières nouvelles soki mama kufi ba section mama kufi mutali ka bo mamoto na makambo yoto to loba eza ye moko grâce sikoyo na bien ngande na za ko komela kiyo parce que ko loba mona ko wana précision te yango moi na komeli onga nene ya tanga likambakas o ngali to lobela monano na mona mo be a compliqué yo c'est par rapport ba air na bino na biso yo ebika to ça décalé voilà na fandi lobi na moto na sisi live na Eve Magis ndeko mo amataki na loba elo mo na yisi ka bon makamundi pala ebisi biso na live oyo na analyser nga mo na parler na bino lobi il faut na ça la live na nene ato soulamo na komeli yopi or yo posaki na live voilà ya momoni na fazaki na lamuki tant na lamuki siko ngabino to lobela mona pourquoi to koko matina niveau siko biso to lito yeba bit ni on de kona bisa saleli asaleli alobeli na bien bon yango na obono siko koto ezotikanga la qu'est-ce que c'est ça koto wana pendant mon attending koto mon milobela yon a bien ami le bel qui aime ce moment bagaza qui sérieusement pour et arriver à peine
babengi moto akufi bobengi da bato après akomi liboso ya morgue mosusu asutuki mosusu alamuki arrivaka omoni mosusu ezalaki bongo sikoyo bon to banda mabe te pardon mais amaye bandeko totapotela s'il vous plaît partagez s'il vous plaît normalement sabino bozana na sola oyebila komozanga même aloba na omona ngo ndire eza kindoki eza normalité en attendant to nene atopesa na mettre yo tozana oti nga tozanga te nga nyeke olala nga ataka 30 minutes ye na moni ondira aza na boulot to libéré ekasi aloba nene bonjour succès bonjour Neneya. Bonjour, bon, succès. Maintenant, répondre à la question de Bisso. Omoni, ils ont un moment pour les Congolais utiliser toujours. Mais des fois, les Congolais ont une mémoire moko courte. Les Congolais ont bagaboye. Tu peux savoir autre zanango. Omoni, ce que j'ai background, donc j'ai base. Il y a un Bisso moi si. Au monde qui banda kaka na réseaux sociaux, aza toujours quand on a makambo moko ou ils ont tinate. Mais ezali reflet ya lelo ya communauté congolaise reflet ya congolais ezali lisusu ya kozwa tenter ya ko réfléchir tango zoka likambo yo ebingano nde tobetaka ngo tina privé yo mo benga vie likambo to solo la ngono mais avant to solo ngo to réfléchir peuple congolais lelo aza suna cerveau te il suffit ka koyoka kaka message moko ba kipelekese mais il faut yebango ndeko ya mwasi bandeko na biso nyonso baza na kati ya réseaux sociaux motu nyonso alingi visibilité mais congolais lelo akomi na niveau ya réflexion même si faut bomayo pona rara yebana ça fait presque une semaine bazolobela ndeko na biso mais ezokende na part na ye ezokende ka côté na ezokende na ngo positif pourquoi parce que bozolobela ye donc lelo il faut biso bato tozolandaka soi-disant chroniqueur ou bien bato baza na bakati ya réseaux sociaux il faut totalaka ngo na bamisu mosusu parce que sans se rendre compte tozana bana o pe bazokota na ba réseaux sociaux exemple nini o tozo memelaka bana wana o bazolanda dandimite ke visibilité ekozala ntina moto aboma mama na ye koto ezotianga na confusion wana visibilité ekolobela en mal ou en bien oui d'accord mais ntina niveau ya mama tala mama aza baparent alebi ke baza sacré ma parents baza sacré et puis maman za tala okosa atalisa non la papa mais la maman déjà té donc pendant mon té et là nini oyo grâce okosa liwa maman neneya biso za mwa mikolo tobotami na ta ya mobutu mana zoye bango déjà un soki kunde bimbe ya pamba na ta na biso tozokola kunde bemba pambe leki kaka bazopekisa même biso batrace ya kunde bembe soki eza na mabele koleka wana te omoni lelo société congolaise ezali société oyo ayebi lisusu devoir na ye te ya mwana ayebi lisusu devoir na ye te ya peuple yango omoni kokota na kati ya kofinga bamama ekoma na facilité alors facilité wana ya kofinga bamama ya kopesa bamama pouvoir te mpe bapapa pouvoir te bato baza déjà na capacité wana ya koya mpo na visibilité na bamama na kufi mais ça ne coûte rien mais la seule chose lelo ça fait une semaine bazolobela ndeko na biso mais ndeko na biso elle s'en fout biso tozoloba makambo akolobela te mpo déjà grâce mbisi da kombo ne yebani balobelaka déjà ye moko amilobelaka toza kota kolobela te kota succès te parce que Stéphane me diminue s'il te plaît chérie toza kota kolobela te mpo kota kolobela congolais nyonso yebi grâce mbisi ye mo amilobelaka akocrée babase autrement oyo tozoloba eza level mosusu ezaka mpona succès te mposo mpona kolobela ekombo ne elobamelaka ntango ayaka déjà finga atikala mitaka ye moko balobelaki tolobela level oyo ekendeli eza level ya mama mpo kolobela grâce mbisi toyebi grâce mbisi tokosala semblant te nde bacongolais toignora bato toyebi nkombo ya black ya grâce mbisi aza bamanière ebele ya kobato balobele ya kosalela awa tozoba makambo ya level mosusu mpo level oyo eza level mosusu tosangisa makambo te congolais oyo wabodwa parce que grâce mbisi a congolais ya braza tozoba bacongolais ya kinshasa bino mokomaka nyonso congolais zela mama na ngai omoni mama grâce mama nene ya zela mama nene ya tolobela
to mélanger makambo te congolais congolais non ya Kinshasa non asali ya maman nene au moins parce que Congo Kinshasa Congo Brazza to ça makambo presque moko to ça bandeko donc mettons lobela makambo to lobela to kitisa ba congolais s'il vous plaît na loba. Oui, loba. Maman nene, au moins différence yo lobby ya congolais ya Brazza, ezalaka biso batoye barango. Na bamboko to bimi libanda, baye bara congolais ya Brazza, baye bara congolais ya Kinshasa. Ça c'est de un. Quand on a zo lobela likambu ya visibilité, na zo loba moni mutu. Na kati ya pensa mutu atanga na makalisa mutu te, le fait kaka mutu asali action. Arton de quoi sali. Soko landi ndenge tozolanda bino na ba réseaux sociaux ndenge tozoyoka ba misusu baye ba lobby alingaka somba voiture ba misusu ba lobby ndenge azana mukanda te soki fallait a prolonger mukanda na ye azana besoin et mutu aza capable ya kosala ngo na niveau oyo mutu aza capable na bien ya kosala ke mama kufi mais zela sisa nene ya zela na sisa nene ya zela mama parce que na ozonga kana maloba na zela mettre zela kasombo na osilisa on a aussi dit ça. Toza combien de Congolais na poto to boma maman na biso na bangunda. Papa, est-ce que on mélange makambo? Non, nazo mélanger ke eloko na na loba, yango eloko na na loba. Soki toza na capacité, mais to ya to boka bangunda to boma maman non? Est-ce que ça peut logique? Zela non, eza logique ne to boka bangunda to boma maman. Soki aza na capacité déjà biso to boma maman na bangunda, aza pe capacité ko ya kokosa maman na kufi na réseaux sociaux, pona lia bino mbongo. Parce que tout ça na facilité wana, il faut te pousser à la réflexion na biso musika. Ozomona. Et ça question on réfléchir, il y a mélanger tes questions. To tenga non na boma mama te pona ngunda ba o bosa bo ba ndoki kasi biso. Voilà. Makambo ngundo solo ba c'est pas tout. Ozo mélanger makambo ba c'est pareil. Totika na logique s'il vous plaît, totika na logique ya sujet na biso ndeto sur par rapport likambo e komeli biso grâce mbisa za na visibilité. Grâce mbisa za chroniqueuse pardon. La logique, as un collègue à Karim Mokozi, un collègue à Néné à Petoloba, il y a Claudie Diasuka, Glorio Langi, voilà. Grâce Missa Yebani, Torobate, Yebani, grâce Missa Yebani, à Salabades, Naye, à Katakabilamba, à Fingarabado, Yebani. Mais si quand on a la logique, on vivre les lots, comment na âge Naye, maman, il y a moi, maman, non, maman, ya bana, to comme à niveau Oyo, il y a beaucoup ça. Maman Kofi. Oui, maman. Alors, il y a un qui a tellement la logique en ouais, c'est grâce à Mbisa Biso à un réseau social qui est un millionnaire. Ok? Pour le quoi de te comprendre qu'il y a aussi, pour te donner la pitié. Il y a un millionnaire qui a TikTok, qui a un réseau social. De la grâce Mbizi, même pas 2 semaines. Ah, mais Michel Biso ma robe à balai, ma robe à griffe. À son robe à $500 et à $1000. Dans le but, c'est pour ensemble la moi, on a une robe à 500 et chemise à $1000. C'est une France à $10,000 ou $20,000. Où est-ce que ça salé la thé? Ok? Anniversaire, mais attends, mal été qui t'a commis, on consomme les sous qui est là-bas $300. Souka. Mais il y a des sur la robe à 1500, 1200. Bah, chaussures, il y a combien, on a. Donc, il y a un bakako. Image to batebele boko simba bakisi bokendo ça n'importe quoi to kosaka na biso ba na micho en général pour la mi longola te mambebele ba ko sur les réseaux sociaux c'est faux et archi faux, c'est du mensonge du début à la fin. Bazo vendre batu ba vie o baza na ngote parce que na grâce mbisi mama lopango grâce Mbisi maman villa, grâce Mbisi, si on a comment douter même ma chérie ta grâce Mbisi peut-être na douter na cause à ma garantie. Oui, pour ce maman na kufa qui a solo tala mutale à part ba na soto bota ka mutale ki mama azate. OK? Maman na nga kufi. Grâce Mbisi tu même procédure à singeli mbo na éviter ma casse yango. Grâce Mbisi na ko ba kaza femme forte ko lika ba forte. Merci Néné à Tosozongela, pardon. Tosozongela, yo bande koto tapoter live. Na moni ba poser délai beaucoup mata botika ngana no. Na ma na choqué ma mouvement et elekila na mo na ngo direct. Tonie na ndoto na comprendre té. Ya nga mikolo na vivre na nga lokola ngolokate. Mona nga ndengo na moni nga ku. C'est pela na so
Maître Blacos, bonjour Nénéa. Bonjour. Depuis Bandi Kotalama, moi personnellement, Nathalie on a ma façon nyonso. Nazui penata ya kotala de part et d'autre. Na bateau bazolo ba koufite, na bateau bazolo ba koufi d'intervention, pe na ba argument ya bateau. Mais nous allons un peu mitiger les lots moi mon qui. Quand on parle du voyage, hein, on a relevé au point où on a donné à lobby, les lots lobby. Moi personnellement, quand on a fait la maman, tu vendis ça encore 3 semaines à morgue pour ngana kita Congo. Vous avez 3 semaines pendant la morgue. Si il y a comme un même problème dans la famille, na kita le même jour babiba obimisa. Parce que quand voyager pe à brisque, liwa petan weyaka, des fois surprendre à biso. To s'attendra na ngopete. Vous avez mutu pas ko Fabrice ko za pour ça la gagnera 3000 même sur na compte tiré dans mois décembre on s'attendre dans liwa ya brisquette et comme il peut aux appels épargne ça arrive. Oui, là c'est pas pardon ça on dit bon ouais parce que na bon côté na ba détail à PC Karine. Na ba détail à PC Karine par rapport ya ndenga comment que report là par rapport à zongelaki nanda zobaki pour na billet nanda na mutu na moto Karine na tony bon rekende jour nini nanda beta ki munoko ndeko to na lokwa ezaki nazo cheminer nenea na o cheminer kuna ezeka là c'est comme si te plaît là Barcelone mon nenga a expliqué ki Karine yo za diete ke aéroport ke osani avec ndaki pona em so bato bazaka a nile na vol ya somba place na ene invité son na porte ça. Ouais, ça arrive mais c'est rare. Bref, ozomona siko on a problème na ngeza nini na batu nyonso bazoko soutenir que matanga ezate ba se basé dans le fait que premièrement attitude na ye ezola kisate et deuxièmement lieu oyo ba poser matanga ezomona na te. C'est ça vraiment là où les gens se basent. Na auto mona. Mais ngai pe na question moko bandeko ya mama ya grâce. Bana na bango. On a vu personne aussi parce que ndenge nene bandolo banaza na live anenea que maman on a za ba nièce azape na famille paternelle na ye, ape na famille maternelle na ye. Mais comment se fait-il que ata mutu moko te na famille ya ba mama ya grâce azo se manifester avec de preuves pour prouver peut-être A plus B que baza affilié à l'obake maman Zali a koufité. Pour ça que tu as qui a grâce balié cop na grâce. Comment se fait-il que ma cousine a grâce oh baza na lignée maman na ba télématé. Baya ko lo balabiso vérité oui maman Azali té ou maman Azali. Pourquoi il y a ces silences là? Oh ils ont prouvé qu'ils sont ni à koufi ni à koufité. Toi quand tu as ba supposition. Oui, juste à présent. Là c'est même ngati siko. Na basi. Voilà. Mais nenea, soki boza na basi. Mais mutakoki ko kata imo ba jonyo c'est grâce Messi. C'est tout famille. Yamana na sepela ki na nenea, na sepela na ndeko Patrick tanga lobe na live no abi. Omoni ba kosela mukolo makambute nenea. Patrick abi to tikele une semaine oyazo senga. Parce que ma cause c'est la maman la suprême moment te kuna alobi boy grâce mbisa alobi boy VM mortuel et eza dimanche oyo apesi liete yo dimanche dernier yango wana dimanche bakokunda lundi mais famille na bango baboyi ata téléphone ya touche ya mwana quartier etombwama droit ya téléphone na quartier mobimba na hôpital na morgue kozala te famille na bango e boy grâce a biso grâce mbisa ye ayaka ye moko muto accompagner ye te nene yanga siko nene la tout kaso bozala nam pardon maître Blacos pas poser nene la question pardon s'il vous plaît maître Blacos il s'en est le roman bien parce qu'il y a moi to comprendre pardon nenea yo mto postaki message au grâce mbisa komi tanga message wana bien bakokunda mama dimanche dernier nabi amsa ça erreur frappe ezalaka berere eleki ebele voilà là si bon a conclure elo na taloba moye étant donné qu'on n'a aucune précision claire, et à côté de bateau, on dit que maman koufi, et à mouton à quoi qu'on pouvait dire que maman koufi, on a précision T. Et là on a le baka on a des grâce, so bako quatre parties. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas.
parce que ce monde est dirigé par les spirituels. To matato qui t'amine les barana spiritualité, biso pe ba noir tora la spiritualité. Moi le roko c'est la maman liwate. Et puis on ko liambongo ya batute pour na liwa ya maman na yo. Soki ya solo yo kosi. Tu as enterré ta vie. Tu as enterré ta vie physiquement, non. Mais je pense que spirituellement, au te qui vit na yo, au te qui à venir na yo. Donc c'est très dangereux. J'espère pour toi, ma soeur, que ça blague te oyozo sala. Merci beaucoup. Maître Blancos. Oui, la question. Oui. Nangana tout la nini la question. Nana moi annonce qui maman n'a pas fait nini. Ami, maman, il faut que mon équipe ait un azaki na live en finga. Maman la bengi. Voilà côté nango kwa arriver. On a pêché maman biso akufaki. Nazaki pe na live nazo swa na kabo ba bengi na maman biso akufi. Yebe azaki na live. Ba bengi maman bango akufi mais ngala kataka mbamo live avant que tu na yamba lokwa na tongo na besan que maman ça bien na kataka tongo moni bazo insister na be teka kufi mais na kete ka peut-être fort ba sambongo to likambo wa boye na kata ki no live mais ya kata kite ala maman grâce yo zo kulo do so maman akufi mo abanzo bimisani yo. Merci beaucoup. Maître Blancos aussi réponse ta beauté divine faut moi la micro. Oui, na je réponse mais avant na yo kanam parce que nga na zan likamona oloba mais na oloba ngona suka. Bonjour, Succès Kasongo. Bonjour, beauté divine. Bonsoir, na bato bona d'Alson assez. Nga na bi grâce mbizi à mon esprit, c'est bien. La communauté congolaise doit toujours bazoba. Toza toujours bazoba batintin. Parce que tozo mona même nguni akoki kokotela biso na basorti nyonso ozi mitema na biso. Oyo qui vient nanga grâce mbizi a jouer ne esprit na biso ko banana ba boss o nyonso ba boss ba kizengi ba tintin comment baso ba na poto grâce mbizi azaka na poto ya longtemps azo mukanza tongo asala kate a vivre na mbonga matolo o utaka na mbonga ba boss wana mabanga ngo babwaka bango ezala pekara na ba live ezanga CD ezanga taka soki eloko nini trophée zate disque zate biso bana poto tozalaki topesaka musicien mbongo parce que torobina ina feti tokoyoka libanga ya musicien mais lelo na ba musicien bakoma na se ya bafille ya ba réseaux sociaux toza penza batente bazoba pe batu nyonso bakotizele grâce mbizi baza bazoba penza ya minene à part selon msunga ba Succès Kasongo ça fait très mal. Rafi Tumba Kufa Awa. Aboua babos wana babua kakaye. Mais Rafi Tumba bakotizela combien? Bakotizela kaka 5 000. Et bembe kutu bakenda te. Mais grâce mise muta braza. A kosi. Mais n'est-ce pas ça 2 jours. 20 000 euros. Oh basoda na biso peut-être ba ozanga loka kolia bana na goma bazo zanga ba shege musukuna bazo zanga mais ba bossa ba kizengi ba yaka toujours na sama kola ba fille ba réseaux sociaux ça fait très mal. Omoni na basi mususu ba komi likamke ka cagnotte oto sela bango cagnotte na poto de prix comme moi na poto même à sans papier vient na Succès Kasongo aibi ko na mkatongo ko sana mkana mutu soit dans le noir. Mais aux réseaux sociaux, il y a des Congolais qui sont commis, tozo midinda, tozo bimaka ba vaurien partout. Et là, il y a un bavien na ma foute matingai. Mafute matinga si grâce mbisa ko kosa peke na Rachel a malade na mboka mo ba voyage kosi ke bakangi mwana malade ya mbongo ebimi. Omoni parce que grâce à jouer n'est-ce pas bata brazate bata ba braza ba koki ata ya wili na bwa karawana vient na boss wana apesa ta en erote kaka ba boss na biso soit ils sont pas boss kasi yonta asunga grâce apesa parce que grâce à Koko ça vient na été akoko sa bata brazate babi ke bazana ba rolandela akosi biso to ba kizengi parce que ali ke toko ene ko lukate to ko fanda sui pe bata braza ba koti pe na indusa oyo o comprendre vie baso boucher te ko filmer te ko kende pas ba gracité ndeko mo grâce à Mathieu na maman André alobi ke grâce à maman na kufite muta kufa ke za maman leki na ye ebembe de ba kundaki dimanche. Donc makambo ezomona même ba rwandais sika baza ba ebi ke congolais ko manipuler peuple mobimba yango bitumba moyen na goma ba bituma est moyen to longue ça te parce que ba boss wana biso nyos ba ta réseaux sociaux mitu ebeba toza ba kizengi tozo yela mabanga je sais pas
Succès Kasongo. Lelo moi la poto. To laksa su batunzela baluka misala te baluka mikanda te. To comment faire de la réseau social ka moke. Mama bote divine kuna, bote divine aboyi mamane, to sang sa cagnotte. Botie bambon, botie bambon. Je comprends rien du tout communauté. Soit to rimbata maboma, soit to za na domination moya kindoki. Na marmanza beku to tshirona mpanzi. Parce que un enfant de Dieu a un raisonnement, a sa bêteté. Omoni ba boss moko ya bandoki, c'est nga kiti ya mafute matina oyela binu. Ma boss qui sengi. Oye ko soye yana chona miniature. Merci beaucoup. Merci beauté divine. Bande konanga nangina lobelo, mon beau permettre ngana lobelo ko. Bon tapoter s'il vous plaît, tapoter partager. Grâce Mbisi. Grâce Mbisi place aux assos la biso. Il faut fou commencer na biso pardon mambo sali. Ba parents na biso baza banzamba se. Ngati lelo na ajo na anamo, na père de famille, mais na lela papa nanga. Yo ko lelisa biso na bala ifte. Grâce Mbisi so rebi valeur ya mama te, tike la biso bato te bi valeur à maman. Grâce Mbisi so rebi valeur à bana te ya ba parents te tika biso. Te bi valeur à ba parents. Bato belé lelo bazo lela. Soki papa na ngazalaka, soki mama na ngazalaka, nazo mwa. Bato belé bazo lela grâce. Yo ko lelisa biso bingambe libali boto lela na ba live te. Ozo lelisa tous les deux Congo. Nazo senga na bato ba idaka bato bopesa bato bambongo. Botala kapé bato ba osa musala bien. Botala bato ba apporter un plus dans la société. Bino vous a toujours soutenir bateau dans la bêtise. C'est pas normal. C'est que maman envoie ça ya kisi. Vraiment. Bato maïe les bazar bato bana vision bana projet. Bozo aider bangote. Bato ba osala musala bien. Sans bêtise, sans micro. Succès Kasongo, pardon. Koto photo tcha nuance, ok? C'est là, pardon. C'est là, si ça n'est pas. C'est là. Non, parce qu'on condamne ça va, pardon. Okim ça va, pardon. Grâce mbongote. Non, voilà tous un regarde, gardez ouais, si ça. Pardon. Bande Konama. Nabiso. Nabino la bateau bolanda biso, s'il vous plaît. Toi et Dalaka. Et ça, mon tout ça, comme il a un niveau moroboy, il faut en avoir conseiller. Il faut en avoir. Il y a un ça là TikTok. Mais là, ça va bateau va diriger un gars. Bah, encore le bac sur mon live et vous mettez. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.